I do you bad, I'm sorry, yo. Give me love way better pass money, yo. Where sweet pass honey, yo. If I fight, make a fight for the love. If I grace, make a grace for the love. No one, no complication. This is the situation. Bienvenue dans notre site d'internet, comme je vous l'ai dit. La personnalité TV, place au Bozoraba. Nouvelle, il y a bien place au Bozoraba, histoire à Kitoko. Donc, je suis là, votre humble servante, comme je viens de le dire. Doris Lema, la personnalité, balobi, unité de merci, comme le chouchou de la presse à Bengaka. Unité de merci, babi, fou monagaz. Donc, Lelo soki na liboso na bino parce que j'ai eu beaucoup des appels batu ba benginga de partout balobi mama Doris Lema comment absence na yo boina internet ndeka na yebisa bino femme au foyer très occupée donc gravement mariée na solo baka mikolo donc occupation temé le kaki ya mingi na zo ki tan ko le kate mais aujourd'hui, maman Doris, pourquoi tu ne passes plus? Pourquoi on ne te voit plus? Donc, raison pour tout, sur le côté, tu ne parles pas. Maman Olangi, absolument rien. Donc, ce qui n'a eu le format, aujourd'hui, je vais seulement parler de maman Olangi. Pour la demande, il y a Batunanga, Doris, conseil, c'est pour cela aujourd'hui, je vais parler de maman Olangi. Maman Olangi, une femme combattante. Maman Olangi, une servante de l'Éternel. Donc, ce qui est pour Maman Olangi, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Moi, je ne suis pas là venue pour injurer quelqu'un qui ne sont plus là, qui est déjà décédé. Donc, moi, je suis venue seulement pour partager un peu avec les gens qui m'ont appelé, pardon. Donc, Nakolo Baboy, Maman Olangi, Azaki Mosali Monene ensemble. Maman Olangi Azaki na ba église partout dans le monde, nous le savons tous. Donc mutumura bosani ngwazati. Maman Olangi tant on a qui message première fois on a qui message oh ya papa Olangi tant papa Olangi a koufi, ça m'a fait tellement mal. Mais j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Na comprenant qui est ça qui volonté en Zambé. Na volonté en Zambé. Donc j'avais compris que papa Olangi paix à son âme, ndenga kenda que son âme repose en paix. Donc tant on a eu maman Olangi a koufi. Nazala qui bouleversé. Ata lelo tokoloba mabena ya ata lelo tokoloba ni mais c'était un être humain. Mutu nyos o azo vivre, mutu moko akoyo ke sengo ya liwa ya mutute. Donc si Doris Lema est là, je voulais seulement parler un peu de Maman Olangi, pas beaucoup, un peu de Maman Olangi. Maman Olangi a sa servante en Zambé, Maman Olangi a tikibiso, Papa Olangi a tikibiso, et ça la kingai. Donc j'étais vraiment touchée. J'étais vraiment touchée na yoka ki pasi na motema kozanga batu ndengwana minene oyo basali kombo na mboka oyo batali ba église minene. Je ne suis pas fanatique. Puis c'est comme ça pourquoi maman Doris a babo. Non, je ne suis pas fanatique. Moi je ne prie pas à Sifemsi. Moi je suis né catholique. Je ne prie pas à Sifemsi. Lelo to komi na poto to komi na ba église de rêve, c'est tout à fait normal. Pour partout au tozo leka baso solaka likambo o izakara problème baso probelaka pour Jésus Christ baso lebeka pour Nzambe o biso to sambela. Donc on parle pas d'autre chose. Donc les longa so inaye. Et lo que salinga passe et ça que tant papa Olangi a koufi, j'ai quand même regardé la télé. Nous avons des télévisions à la maison. J'ai quand même regardé la télé. Na monaki comment maman Olangi abaneki ko pesa bandimi na encouragement. Alobi na bango ke bo lelate batu bazolela maman Olangi azopekisa alobi non bo lelate papa ke na paradis maman Olangi alela kite azopekisa bandimi ngala bi oui c'est une femme forte. Mutu a perdre mobali na ye, mutu a perdre mutu alinga kimi, mutu a perdre papa bana na ye, mais azana courage. Donc c'est une femme à féliciter. Jour où on a tali on a dit c'est une femme à féliciter. C'est une femme très forte. D'être le bara aza strong. Mais tant que maman Olangi a koufi, les choses qui m'a étonné. En tout cas bande konanga si femme si bolimbisanga. Bande konanga partout dans le monde où dans la personnalité fou monagaz bolimbisanga. Tant que maman Olangi a koufi.
les choses qui m'a étonné. Namoni, bato bazo pesa ba témoignage. En tout cas, si FMC, jour na yoka ki yango, naka moi ki, ke, idée on est ko uta na FMC. Biso mona na mort ya emene ya te. Grand prêtre, babi Kwangolo Zonso, hein? Balobi emene ya kwa mambu, tango akufaki. Batu baye balobi ote emene ya tango akufi, balobi ke emene akufi pour na problème à cœur. Bison soto yebi. Emene akufi pour na problème à cœur. Au cœur, pourquoi bela ki cœur? Ils pour na ba camarade na ye ba déranger ba momi ya emene ya. Ndenge makambelo ba maki. Mais tala ba fan na emene ya tango ba ki ko défendre mutu na bango. Hein? Ba kiti na plateau ko défendre mutu na bango, tango ba ye ba défendre mutu ba écarter ba biloko na so buzo ba lobi ke jamais emene ya akokufa pour na problème à moi si. Donc emene ya ça grand prêtre. Donc ndenge ça na ça tetia ba teti donc akokufa pour na problème à momité. Siko eloko kamusinga Mama Olangi, servante de l'Éternel. Grand prêtre, pour la siko na minute asa muto eba na Congo, grand prêtre et mère. Quelque part sur na Koloba. Hein? De génération en génération, abimisi ba ne belé. Mama Olangi ateya ba te belé. Hein? Ateya ba orphelin, les gens qui ont perdu leurs parents, ateya bango. Ateya ba mama oyo ba bungisa ba mibali na bango. Mama Olangi na FMC akufela batu ebele oyo Mama Olangi alendi sana liloba oyo pe batu wana bazwa kimia. Mais si koyo, quand je regardais la télé, les gens passent de partout parler. Je ne voulais pas parler. Ça me faisait mal. Puisque que deux personnes m'ont confié dans la famille. Na miso qui n'a tient la place na bango. Si c'était moi, hein, si c'était moi, batu baso seka batu baso loba. Na ebisabino lelo conseil gratuit ba sekaraliwa motute. Même si tu priais à FMC au Longwa, hein, okoko sekaliwa motute. Tu ne peux pas faire des témoignages. Oh, il y a moutou à sa koufa. Bah, ça, le témoignage, il y a moutou à sa viva. Moi, je ne peux pas parler de mal de Maman Olangi. Moi, je ne t'ai pas à FMC. Je ne le ferai pas. Hein? Donc, naïka kolobali kambo et ça, la kinga pas si tant Maman Olangi a koufi. Hein? Namoni, bato à FMC. Bazo témoigner. Hein? Namoni, bato na ba interview, bazo témoigner. Namoni, sa fille aussi témoigner. Sa fille aussi témoigner. Hein? Que maman a koufi po yamba ki batu ebele, mais vous étiez où quand maman sa ko yamba batu bosala ki wapi? Hein? Pourquoi qu'on s'associe na maman te bosala travaux na maman? Hein? Bosali musala na maman te botiki koma maman ayambaka batu po lobi maman koma na fatigue moko boye maman ememe na liwa. Non! Hein? Na mona ki bino organisation à FMC ezara terrible. Bo so organisera très bien. Batno so baebi. Hein? Comment tout le monde dit comment était la funéraille de Papa Olangi? Comment était des Papa Olangi et de Maman Olangi? Hein? Tout le monde dit l'organisation Ezalaki. Hein? Depuis Akunda Batina Congo, tout le monde dit organisation. Mais comment se fait-il maman Oyo a fait les mobali naye? Bino Bato FMC. Hein? Bo fandi bozo se relaxer alors maman on a un brandé bateau. Et en plus les choses c'est grave. Nini sous ça grave. Hein? Oh ça linga passi. Bobio Maman Olangi a koufi pour na bolingo. Mais non. Hein, mais non. Hein? Maman Olangi a koufa pour na bolingo te. Maman Olangi a sa femme combattante. Bolongo lelo ko wana. Moi le wana na ko samna bata FMC. Bolongo lelo ko wana bolobi. Et arranger batouté. Maman Olangi a teya batebele. Maman Olangi a défendu batebele. Oh ba koufé là les enfants délaissés, les enfants de la rue. Hein? Même les enfants qui ont perdu leurs parents, oh batikali ba orphelin, ba orpheline. Hein? Maman Olangi a saki wana pour la rolendi sabato wana. Hein? Mais comment se fait-il muto alendi sabato ba koufe la kabato pour la si FMC ba koufe lipe mingi, bo se belé. Muto alendi sabato ake koufa pour na bolingo. Vous voyez ça c'est normal. Hein? Bato si FMC, moi je ne prie pas chez vous, mais na ko bonde la bino. Maman Olangi a sa grand prêtresse, so ito roloba. Grand prêtre mais ande ba yanki balobaka. Aza muto atelo balakati ya Congo partout dans le monde. Bolongo la eloko wana ke Maman Olangi akufi pona bolingo. Pour ce que ça ki pona bolingo, il fallait kufa depuis Papa Olangi akufaki.
akufa ki te ça fait peu 8 mois ko kufa kaka ti tango papa olangi bake kunde 2 jours soki 2 jours non bolongo lelo ko wana botika molimo maman olangi epema na kimia laissez les justifications botika ko se justifier ça ne sert à rien de se justifier personne soko mutu soko akufi hein c'est Dieu qui a voulu mutu ko lingate ke mutu akufa nzambe nde mutalingi mutu wana kufa hein c'est la volonté de Dieu hein. Laissez-les se justifier, se justifier, ça ne fait pas du bien. Pardon, ça ne fait pas du bien. Maman Olangi a servante en Zambé. Maman Olangi a kokufa pona bolingote. Nous savons tous que maman est partie paix à son âme. Batunde kolanga sur il y a 6 femmes ici. Na pesi bino ba mes condoléances. Bien que na soit ki tanko lekate. Ndeka na yebi sarabino, maman Doris Lema. Très occupée femme au foyer, gravement mariée. Moi, je suis des fois à la salle de soumouté. Donc, il y a eu liboso na bino ba na CFMC, koye bisabino ba mes condoléances. Et puis aujourd'hui, c'est la toute dernière fois na roloba pour maman Olangi, puisque maman Olangi n'est plus là, elle est déjà partie. Na moni likambo na roloba toujours pour maman Olangi te. Son jugement ezaye na nzambe na ye. Ya mobali na ye ezaye na nzambe na ye. Nga la personnalité mutu pamba. Hein? Mutu pamba neti nga la personnalité na juger maman Olangi na nini. Puis c'est ngapi na c'est la jugement nanga. Donc eloko na olobaka ka bana CFMC bolongo lelo kwa na maman Olangi ya kufai pona bolingo. Po lelo. So ba komi ko zo ba to église na bino ba komi ko kweya ko kufa pona bolingo. Neti biso ba nzeta okauka boy. Nzeta mobesu so kufa pona bolingo. Bongo ya okauka. Hein? Please ba mama CFMC na linga bino mingi bo ba ndeko na kati na Yesu. Bo tambu se église na bino fo bo tambu se église vrai. Wana ya problème na biso te problème ça nzambe. Ba o bazo critiquer CFMC, please permettez-moi na bisamino to tika la biso wana masolo nzambe na bana na nzambe abi ndengo zo tam sa vino na se ya mo yemo kazali mukonzo ya ko juger jour à fin ya vino wana sa moy. Donc mingi ya kolobezate, je pense que tu me bozela ki maman Doris Aleka, fuma bagaza leka, pour lobela CFMC, moi je ne prie pas là-bas. Je ne prie pas à CFMC. Na mon élève on a critiqué CFMC. Na mon élève on a relobé la CFMC. Bon na ebi bien ma CFMC. Donc pour aujourd'hui na sukiwana na si bozelanga pour alobi ke batuing ba c'est la première soirée ya madame Mukusa. Première soirée ya madame Mukusa c'est la grave. Beaucoup nande to koloba pour ça makambo batu bazo le kanango na ba vie et ça makambo pe o batu bazo sala et puis ba sujet to za nango na pesi bino première pour ya madame Mukusa za na 5 soins. Poto si lycée pa na sa communauté 5 soins à madame Kousa et puis Kimpene online wana pe benga ngabi ma Doris fotel mi la basi no so ba otika mutaka la na kati ya ba WhatsApp mitaka la na kati po wana to ko sandrume bino vouloir ou pas kati on a remis ça de tous les temps de tous les jours de veto yo yangwana nzamba pambola yo babi sol des anges kita babi papa José Mwanekanga Mira Star Mira Mayambo yo morebi mama na oyeyo na pesi bino mbote place boali babi grâce ya Jérémie Wenda donc ya yo yangwana papa Louis na Norvège na mwasi na mama chance mama Doris na bino lema bolinga mfumu na gazi yeyo donc bana first class na remercier bino Blanchis à la ravissante Chantal Manaka ya yo yangwana babi Jules ma white babi Jules ma white moi ça pembe place pour kaka white wata moto na tembe na pesi bino mbote place bozwami en tout cas mbote nanga de partout na batu nyonso maman Joséphine Zé ya yo yangwana babi papa na biso Obama ya yo yangwana donc na pesi bino ba mbote place bozwami batu nyonso ba yaka ko encourager maman Doris Lema na msala nazo sala jamais na ko manquer babi madoluti babi mwasi oya solo la bien mwasi afandaka na batu madoluti na New Addington ya yangoyo babi kadike ba international ya yangwana ba mbote na bino tout partout bozwami famille na nga nyonso chouchou de la presse na pesi mbote Aminata Kiambukuta mbote mama de place ali babi sœur na nga Jeanne na Paris babi Rita Kangombe na Paris Rita ngumbu na Paris na pesi bino mbote place bozwami Doris Lema na bino ye mfumu na gaz o bolingaka babi remerciement na ngetali encore Gisèle Tatime double leki ya kati babi José Nzekula ya bino ya ngwana donc minga kolobeza te
ya na bino ye yo Giscard ya oyo yangwana babi fashion manda donc ya bino yangwana babi MBC Bazabakana MBC Bazabakana babi ya no ye yo moi leki asola kitoko MBC Bazabakana babi mamita bio à la taille guitare. Donc il y a eu un wana bike bo encouragera toujours maman Doris tanga sa bilo on ça la bien ko tala nga te ka po zapaka tala nga po encourager nga ndenge ba bike papa na biso maboso ya kroy don encouragera nga maman maboso Angel maboso ya yo wana babi leki na ngai wa tongela nga mabaya babi Lilia Camille papa na biso Camille ya bino ya wana donc ina kroy don ezala nde bino donc na pesi bino mbote place bozwami bandeko nanga nyonso babi Janine Pangi quoi Janine Pangi Viviane Westwood babi Viviane Westwood na Janine Pangi ba copine ya kala muta okabula bango azate donc ya bino ya wana eza ya bino ndeka na lobaka fumu na gaz moi so ya sila na lisumu de pa bala donc merci à bino wana first class na linga bino mingi first class na romanke jamais babi que first class balobi réunion o ezo sala ke mokile vivre ya wana ezalaka moko saf nyonso tokanga masolo donc mingi alobi te Doris Tembabi tokutana na premier soin ya Mado Mukusa mais bato pe oyebisa nga babi ke mama Doris tozomona yo te comment tu dis ozoloba ni pona trésor pour tout kalaté to sola pona soki révélation de chez te pa nzambe kalaté to sola na trésor pour tout bye bye.